le tolérer. Cela n'a pas suffi. Papa, Yamana Moutoumé Fouana. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Merci fidèles internautes au besoin d'Abisso partout dans le monde entier à travers notre chaîne Congo Winner va bien partenaire idéologie. Bah on a beau s'abonner beaucoup s'abonner et que ça là vraiment bien. C'est bien moi Elvis Yanfou le map de la presse congolaise, journaliste gaulois. Dès que vous mon abonné na polo ya papa Hervé parce que on a bon bango tina be mission na bare ngana za journaliste gaulois na bi ke batu bozolanda biso partout dans le monde entier. Lelo naza na commune ya Bandalungwa. Na commune ya Bandalungwa pe na avenue na zawa bon mona tona bana mai na avenue na zawa donc côté Ferrego la Vanda ba sera dans la maison mère Ferrego la Vanda wa a passer batane belé après on a bungu avenue bungu bana bungu ba yebi makambo yo donc Ferrego la Vanda na bungu Bandalungwa yamba ba te belé Ferrego la passa tana ye belé surtout na mona ndule na ndenge ya mona ndule na Bandalungwa na bungu yango lelo na osola na bagolwa ya bungu base ya bagolwa ya bungu. En tout cas, nous avons profité de bambote na fondation FMM. Babi fondation ya makasi avec un partenaire idéologie. Fondation fondation FMM. Babi mulumba donc par rapport à makamde tali fondation oyo sunga batu oyo bakabola moins p na bango fondation oyo bakana souci ya batu. Fondation est vraiment ébélé. Ébélé, mais trop l'obélé. Puis ma fondation Moukié par rapport à ma monnaie parce que bango pe bana moi si ma y a les pas de puis bango pe ba rotaper banderon na bon pourquoi pas. Fondation Nabiso FMM ba soutenir pe les padres. Ba rotaper banderon na bon par rapport à stade de Martyrs et ça là vraiment qui en tout cas bon on a entouré vraiment na ba noko na ba noko bango ba goloa. Ba goloa bana ya banal. Baba kuya te o autaki nini ayeko te ne gane Bandalungwa ba yebi pe indusa ba yebi mamndenge zala par rapport à papa Hervé mais le to solana bango bazo préparer stade de Martyrs ndenge nini eta ki bana Bandal Ferrego la Vanda pe na Bandal bazo solana ndeni en tout cas donc tout ça côté bonjour frère bonjour yoza kuna le kan émission opese la moi makamu fondation salama kwa bakala mingi te ba bandero les oya to un petit na Fabrice Jogazana la fondation peut pas ba bandero na Bandal pour na faire be mission ko te za ko ba sa de na goloa na faire à partir de miki déjà ba signer ba contrat ba nini aza miki abina ba otanga kombo na ye il tanga komone pa pamba ya héros de l'homme voilà ya zaka ka komone ka fondation FMMMCL mais par rapport à l'organisation bana Bandal bo bon sandeni pour le 24 juin concert au monde entier bana Congo ba osela na stade de Martyrs. Stade de za événement et salamate boko kande leader ndete aola sabatunde kwa kuna to kenite to ketondi sabatu mokili mo meto te biso ke beta ndule nde boko kande soto kande ndule kwa zongi aussi ma vraiment toza pena mdiaka ya mukolo olobi ndenge nini pa pesa na kombo na yo ba kombo na ngai Satonge likoba nazolo ba boye po na fere nga naza combattant na yo ya bandaka na bungu so moni mete Musa moni pichu moni Lomboto moni pe likoba pati Lomboto na ko tika hote na ko tika hote fere biso to bundaka po na yo biso to boye to ko sa site so ba bi full fere za ko bata maboma lo kwa suba nini biso to ye ko to mono ko na mo ka tabulei nga beta na bazenit nga beta na ba lepe nga beta banini nde na mono fere nga mutu no likoba na Bandal na bungu na sengi na yo ezala okay ba sumokolo wana ba boy biso sali marche mais toza na na Bandal awa ezala lokola mutu akusa basa mutu akusa real toko puyete na mutu moko jamais biso zaka sima na yo les gars fere et que liboso mais fere be asa fana na bungu pena confirmer yo mona ina bungu ba fere avant na bungu confirmer pena va na bungu na Bandal na bungu na Bandal abani na bungu na Bandal na Sikini moko poko koki aliki na sima bungu abeta dumu na ye asa mete Musa zawana
Maître Moussa azala petit wa pauvre Pati Lomboto. Pauvre Pati Lomboto, petit Lokoto, banani tout bazaki wana nga doyen na bango likoba na zaka soutenir na ferré. Et maté kita na zaka pour na ferré. Donc soutenir ça de Martyr à ferré. Na soutenir ça de Martyr à ferré na ça neni na nzambe na nga pa sala pour faire que liboso na ça ni wana. Biso de boyité tout ça la population. Mais to boyito yo kané biloko tabula ya betaki. Donc to yeke pour na ferré to ya soutenir. Bozo senga ferré beta pe biloko ba tabulei, abeta pe biloko mbadilu, ya ba papa wemba. Betaki wana pe to sepela. Biso za to yo ka ba sena lelo te. Na soutenir ferré na position nyonso aza ami na ngai pe petit na nga ku d'abord. Mais na niveau to ko papa mabele da petit na ngai ma faire ayebi ngai so amoni ngai ayeba likoba ba bandalo eza ya artiste moko boye ki yenda kanga bandalo ese faire gola pe bana bandalo balingake mon frère na subino je dis vérité bandalo eza mutu nyonso bandalo eza polelo aya koti asali sena eza mutu mota ko kanga bandalo donc bandalo pe balinga faire gola bandalo ebele to za bana ba faire gola faut soit tinda biso ko belema ya kata bandalo bato sala na bango poto yo bozana déjà Mbappé de la presse congolaise yo moko boye pese moto kutana ka to sanganaka ya pichu botoko ancien oyoki DG Polo oyoki babi ke vo tinna rapena ma base ça na ma passé bandalunga ba golo baze belé misuku to boro so bango baza dans na biso na moni ba golo nga fona na bande na kasa ba golo ba raté na bande na moni yo ke belé donc jour on se de marti boro yo ka bana bandal ya papa na pesi sali na frère Petit Okoko yo kangai vena yo. Petit Otoko talanga ancien talanga vena yo. Talanga vena yo. Na pesi bino sali makasi. Butu na mo tozola la kapo na bino. Toke liboso, mamu appelle liboso. Tozate tozonga sima. Bonne courage pour la faire. Félicitations. En tout cas, ba Gaulois dans le cœur, ne beaucoup monde nga ti polo ba Gaulois dans le cœur. Na profiter ko pesa moté na la reine mère maman Kati, pourquoi pas na maman Laurette. On a organisé marche de santé. Il y a des Gaulois tout ça dimanche le 21. Donc, ils ont avec un partenaire idéologie. Bon, on a polo toujours quand on a les pattes. On a le vérité, on a journaliste Gaulois. Au bon, on a remarché. On a journaliste Gaulois. Personne n'aime pas pour na salle d'animation culturelle. Il y a pas papa. Il y a pas moi nous a commandé journaliste Gaulois. Nga soki na faire mabe nga pe na kino mabe. So sepela na faire nga pe na sepela na yo. Ngai batu tu ba yebi ki na yambaka batu na be misu na nga batu ba bon terme na faire gola. So la bon terme na faire gola était tant pis na yamote. Na reprofiter na occasion opesa mote na Aisha Okoko zo na biso na pesi mote na AON network batu zo na biso. Jogo toujours. Yeto zaine depuis to loka depuis tongo déjà donc ma moza kitoko. Okobaksani papa mama lelo. Mbote non liboso na nika boroni na ye na ngobenge mingi le padre. Champion du monde, champion d'Afrique, champion des héros, toujours combattu mais jamais abattu. Batuka o basala mama malamu de babundisa bango. Mokonza utaki na ba prison bakanga ki ayebu abetela biso libanda palais du peuple ba compliqué. Wana waze quoi. Faux vieux qui voit ma belle boyemba te ana rumba monte bande beta na fête à mariage anniversaire na ke fête na ka waze kwa beta faux chanteur non vient ko sa otomonio wa faux chanteur na ba faux chanteur nyonso bazala nde tu mto liboso faux chanteur mais yo so meki na mama faire rêver to diminuer o to ba bana bandal nini ya sinkin ma to loba so meki suna faire to diminuer mais sinkin nous a rappelé artiste moko akanga neti na ninga na biga fere nga artiste nga na bi fere na bita artiste mso azalo akanga na yebite nga na bi fere papa Hervé o nga na yebi wana fere o akanga ye wana o no solo na yebiki les intimes de Fer Egola. Les intimes de Fer Egola bango. Les intimes de Fer Egola hein to signaler que dans les intimes de Fer Egola. Bango yo misuku bako misuku bazana misala misusu non misuku bazaza babona bango taper na image là. Les intimes de Fer Egola. Toujours. Par rapport au fondation FMM, bon on peut pas soutenir Fer Egola. Calamité na bandala bomona ba banderole ezomata par rapport à fondation. Nepso fondation FMM donc ma beaucoup toujours na obosala donc ba banderole ya événement au batu tout ba yebi na monde entier événement moko wozela ezara le 24 donc le 24 juin au matabo kita
mbula ebeta ya noe ebeta te moya makasi moi te toza wana toyoka musique peu événement so ratant on a bisu te okuta ni po za ba siècle bakokololo na biso boya botala ba concert à faire ou bakokololo boya botala ba concert à stade à faire ou bakokololo biso toza te mais kokololo botala concert à stade on esenga ki stade bombe donc taka ndenge mo yemba bilanga loyembo Jésus de nuance tozongela joko en tout cas toza pe ena se bagoloa baboga baza oui depuis la fin na yemba ka baboga ya se présenter bon nga komona nga bavli c'est que bagoloa ville biso ne to simbi pena mamu ya faire rigolo na kati ya banda sinkini na kati ya banda sinkini donc na sinkini pe faire rigolo za na bato côté faire rigolo akolela na kati ya botami awa akoli donc na lancer un message na ba chrétien nyonso parce que faire rigolo aza Jésus. OK ba chrétien comprendre lancer message na ba chrétien nyonso o balinga o bazela bozonga Yesu ça le 24 juin. Oui, le mot est très important. Donc ba chrétien tout o bozela rozonga Yesu Masia. Boye ba chrétien tout rozonga Yesu Masia le 24 juin. Donc le bijou wana ba bijou wana na martyr boya bo raté événement au dernier événement martyr. Pour ceux qui habitent martyr artiste ya likolo mususu abeta martyr ozala te pour ça dernier événement ya munene donc na kati ya martyr to komona lole kofunga parce que faire gola azana voix ya ba ange on comprend azana voix ba ange donc to ya belé pour na faire gola et puis ba mama o babota kate baso baso mabala te en tout cas pour profiter jour olobi ba mama o babala kate baso babota kate en tout cas ba ya pour profiter na délivrance pour cette dernière pour Jésus-Christ alakaki akoya azoya le 24 juin na kati ya Congo webi ke Congo toza pays oyo balandela biso makasi na kati ya Congo webi toza na ba bien minene comprends donc c'est là zeto le bono donc ba maman babota raté basi baluka mabata mama mabala plutôt basi bazoluka mabota ba garçon to ba fio ba ko misala baya bakoka banboya boya jou wana ba bikamo ko sala mo ya voix ya pamba ya tikotaki on comprend ya tikotaki donc to ya mona nzambe za le 24 juin donc to ya belé po na lobi na ba mawo ba bala kateto ba o ba buta kate voix ya faire et ça voix moko boya ba angelu na ba ndela donc ata ba kato ba trompe so voix faire maman ba guérison nga mo pe na zaki guérir na voix ya faire na bela malade pendant bazan mais na yo quand ma faire gola na casque na hôpital lobi na zui guérison docteur zokam donc biso moko to ça ba délivrance ata comme na ménopause ata yo comme na ata comme na âge no akufela ki ya ka to na besoin na bino en tout cas boya et belé donc jour wana lolo ke funga to bi ba angelo to ga to mona sko to mona ba likolo fe ko la imba na si donc obi jour wana ko tabolela te biso et puis non mais normalement na ba excellent moko biso to ko sa mulima batute po bango ba beta ki ba ko sa mulima batu pour profiter na succès biso to na guérison ou azana besoin faire ko la boya ebele ata sida baya oh anabia ata ba malade ba kino docteur atali ka biote ya ka ba mama bo benga bana ba o bazana ba problème boya en tout cas to célébrer concert on a nebike libike ali donc il suffit oyo ka voir faire donc c'est guérison ato luka ka msalo zokati ya ka ça pour prêtre ba ko ya jou wana les événements moko etala monde entier to ebike be dingwe ba ebele boli ko betsa mbula mais so betsi mbula biso beto l'accepter que biso beto kanga mbula taka ka Jésus Christ oya Jésus mtoya on comprend deuxième comme mekana ko betsa mbula te ba je wana betsa ba mbula bo sala ngo pa ba tabino et pas faire école so meki to compter no eh dis monsieur ko changer chaîne te eh nabi ko changer te yo kanga na loba ba je wana bo sala wana o mbula to compter no to betsa no nelanga betsa mbula Betambula tout à l'heure. Faire école à maître du temple. Jésus. Ici, il faut voir faire école. On soit guérison. On soit guérison. On soit makamou. En tout cas, dans ce cas, on a soutien ma casse. Il y a fondation FMM. Mulumba. Dans fondation FMM Mulumba. Nabi ke boti kabisote. Bo soutenir biso nabi. Kamik te ba banderole les ala. Ba banderole les matana bandala wa carnaval les ala. Maman na carnaval au sanate. Bagola tout boye babakala mingi te bachombola binesa to benga bino babandare les oya ba t-shirt ezoya bakala mingi te to sa maman na carnaval bino to apena bagolois c'est ba gladiateur pe bazala
bango tout bakozala mouvement petit nanga za na jogo fomo azali ye mtana charger makamune surtout wana napesa ki yasta mamoto bakala mingi te mama na carnaval osana te bakala mingi te to bingisa bango ils appellent bien quoi. Mais photo signer ba tout ça na avenue Bungu côté Ferrafanda na avenue ba tempelé on na maison même parce que zali to babenga ngo nini kinkole pas président mozagwa quoi bien na palais à tongo président mozagwa chez bango nde sango parce que to Ferrafanda na sima ouais yango peut ça to ça na moi émission dans minga rolobeza te en tout cas TV za radio te botala biso botala na polo Gaulois dans le cœur. Tout le monde mobile qui toque au bolangala. Jésus de Nia, Ferre Gola. MP4. Bandeko balobi, tu vois, on a pas problème. Yo zo musala te. Obo tarate, obala raté. Y'a rasta de Marseille le 24 juin. Ici faut y aura avoir Ferre guérison kota. Obela rakintueni, panze kangamara. Oni y'a aura avoir Ferre Gola. Ozo guérison. To ça pena bokara na biso mo monde américain ya ta ba couleur le roi ba c'est l'Oscar Poutine la pesi c'est l'Oscar Mbote na comme ba benga ngwa na Poutine ba entraîneur. OK yo ko baksa nini par rapport ya concert ya Ferrego là yo état que coach ya ba joueur na bandala ya bela baksa te poto lobi déjà belé tu ani ko loba et là on a baksa ka bango ba yande ba vivre spectacle de 24 pour tout ani ko loba tu ani wa bazoloba bazosala bazosala boete biso tona posaka ki le 24 wana mamna biso ki dans les bons pe o kene pe dans les bons ne pe to lingela ra faire ngo et l'autre bakisaka yango wana po tona biso mingi oloba ezate bango ba ya ba vivre spectacle o billet ba billet otekama o ba polo ezali o ezaka ke ya kande mo vivre spectacle na yo o la guérison et ça la major wana il y a des gars oui ka va faire boy il y a des yo moko yo Bongo Yesu Jésus le Padre. Oh le basu nini ngo le banini. Wa mi akane zakari yo motango ki déjà voix na yo mo na nengo zo tele ma nengo zo tambola yo moko yo lo ba esa belete biso lo bika le 24 ndé. Mais par rapport au ya na banda les na fondation moko de soutenir Ferrego là. Fondation FMM. Fondation FMM lo sago mingi la fondation na biso wana benda fondation na biso bandana wana baba ina fait na biso depuis mikili ti siko yo continuer à soutenir Ferrego la le Padre respect Béla et Belé pas na biso respect Belé. Merci vraiment Nabi ke Lumumba oza wana mambozo ke ne vraiment kitoko makasi donc par rapport à mon motali Lumumba c'est la biso na transition na bamona ne le Padre à côté na stade de Martyrs. Oye le bisi bato Ferrego là à côté de le pole wana Jésus o ka bato bela Jésus na profiter on a occasion ko pesa mbote na madame Sarah Kabunji par rapport ya mamde talent en tout cas mère na pesa mbote pourquoi pas na nine par rapport makamde total na bike makamboza mystique Lumumba yo yebi on prend des makamboza mystique pour landi image on prend image ndenge zo kende vraiment papa va quitter na terrain. Papa va quitter un terrain présence il y a Ferrego là et le bail déjà belé et puis c'est déjà ba Gaulois kimia oui bah qui concert et ça vraiment assuré donc par rapport à mamundenge ça donc Jogo faut que même soit na suka donc tirer na biso oh na CPL vraiment merci encore ya loba de mingi de to lobaki moi ba mbote peka pa ba Gaulois mususu kaka o bazuma contre-temps o ba même contre-temps rara la massa nanga Martin Manzambi massa nanga Richard Guero aka posunda donc na bike bino tout il y a événement le 24 mingi ka ande yango merci suna fondation na bakisi suna fondation FMM donc fondation zo sunga o ezo sala msale sa mato mona vraiment merci beaucoup. Merci vraiment pour ton clôturer na yo biso mingi oloba ute ya te to pesaka ba mbote na pesaka mbote pa ba venanga tu bana mikili un grand poète de l'Ikunzinga Ige Kisita. Amen, maman Otans, n'a pas si venant rock Kisita. Bino tout, n'a pas si bino tout, n'a pas si venant Vekas Kasongo quoi. N'a pas si venant maman n'a pas cocotte et tans, n'a pas si bino tout, bambote tout, balinga, tout bazana poto, n'a pas si bino tout, mbote trop. N'a pas si venant Picho Kisita, n'a pas si bino tout, la maman Lili bino tout, bambote trop. Sans oublier Fondation
FFMM Mulumba. FMM Mulumba. Voilà. OK, merci de konanga to kuna suna suka. Ouais, comme na suka. Donc guérison ba tuba yaka ba so guérison. Yango na lobi donc biso to yeko za mulima batute mais to yeko bikisa. OK, ko bikisa milima batu. Donc faire gola oso milima batute mais yeko bikisa ne milima batu. Ko se afani abetaki tu wana. Nani? Se afani. Se afani. Abetaki tu wana yak buleko ndire danger mazu milima batu. Déclaration ça pas ba famille batu makasi. Faut ba ndingi muni mba soso ya loboko wana na ebite tu soso za teli to ya gorge. Bon en tout cas bana faire nyonso. Ah frigola Jésus est nuance. Donc Jésus ba nuance on est seulement no ba nani ba leka ye a esco ko clôturer stade de martyr. Et le moment ngina ba c'est suka pa vena biso wa yimba ka te ya lo ba pesa ka badage. Wa ka mandefu koto no mandefu koto pe. Wana waze quoi. Na ebiete so wana ni? Waze quoi. Ayi wana. Wazis. Akoboza iza wazis ne. Ba ve. Yo na ebike kosila esala ka passe. Petit no betio de utaki azaki mona mukia betio ti ya koli lelo sa asali famille na sali foyena so beta. Tika kombo ya fere gola. Falo bango bia yemba nini? Wa waze quoi. Posila yemba nini? Et puis azala pété. To yebiete. Et puis ozo Jésus. Et puis ozo préparer stade de martyr okoyemba nini album ya nini o biso ba jeune neti biso ba jeune botola ne fere gola pour faire gola kotiki lelo pour te ba kilelo ngo emene makam. On comprend? Donc nangina betaka pa ko ya Jésus Christ balingaki bakangi akufa ki aye kozonga. Yande mona fere gola bakangaki batu babule ko ndiri akeli libela. Aye kozonga lisusu bozonga Jésus Christ nzambi. Jouana ba angel ba koya. En tout cas, merci ming na les padres. Nous pesanga guérison na kati hôpital. En tout cas, malgré tout. Yo wana témoignage. Donc obika pona mvoa faire rigolo. Oka nzemba faire rigolo bika. Na bika mbala modo na yoka kutu ya katikat na yoka voa kaka bimika bu guérison so en tout cas. Kota pe hôpital le bik sera battu. Ça la biso moi bien na PCV na ngai ilunga. Mkusa tai. Ya ilus. Tala mona bo vanté. Do ya ne danseur mais ba comme ça chanteur. Mais aza pembeni ya le padre fait rigola aza pembeni ya Jésus Christ. Donc on a lancé un message na ba peli tu bana mama yemo. Na hôpital Kitambo, na campus, soki wapi na mabanga tout ça le 24 juin ba docteur bo libérer bango. Ba na stade de martyr. Ko yora avoir fait rigola bango tout guérison. Ba bika. Tout le monde a tout bika par rapport. Ngina lo bakaka po naza congolais en plus naza congolais de naissance. Non c'est on a fait rigoler le padre fait ngapi malgré na bika l'hôpital mais quoi pesate. Donc ceux qui voient petit na yobu comme on a bavli seke. Ceux qui voient petit no buma musala et ça moi bien. Pour na bika jour au conseil ba prêtre ba uta libana na kanga ma ici face na prêtre. Ba mabala ba to misala ba to mango belé kana. En tout cas, tu n'as pas na c'est na ngapi na balita en tout cas pour ya. Pour prêtre mitel wana en tout cas. O vivre ko le bana ba patron moko na ko ebisa yo. Ah, c'est Fania Nanga. Sarbati Luambo. Sarbati Luemba Rosalwana. En tout cas, nayo kelane. Remindo mbasi ndo ya papa. Nazo kelane c'est Fani ma po alobaki trop. Alobaki trop bon. Bon yango yi. Le 24. Merci de na biso na suka veille aussi. Bon ngai na go clôturer pour na sisa. Na pesika sali na fait gola. Sali makasi na fait gola. Alingi tena lota ndoto ya baba, mina lota ndoto na zomona. Ndoto ya baba ese salamaki. Mais c'est comme ça que tout le monde ndoto ya eto zomona boye. Fait ko na nzamba pambola o makasi. Na ne veno likoba, nzamba pambola o makasi. Merci pour l'émission o za makasi mingi. Bakende liboso. Nzamba pasa o su mingi. O ya su mingi makasi ngo bandaki makasi. Toujours à gauche. Oye bandaka bien et souka rapé bien en tout cas zaki Gaulois vieyo. Oya mikraba pour na faire Gaulois. Journaliste Gaulois. Ongani yango te ena ba journaliste belé balobela affaire Gaulois mais ba banga ko lobaki ba journaliste Gaulois nga journaliste Gaulois pe journaliste ba fantique te za la semaine au quartier yo journaliste Gaulois dans ce sola bien te na faire Gaulois e ba ke une émission na ngo lekate o lekate yo sola bien te na Jésus mda kufi baba kene kulus pour la musique à Congo musique africaine musique à monde yo sola bien te en tout cas, émission spéciale pour la bande bandale. Moi, je venu au Vendéo, faire gola Vanda. Côté de cette émission, na bungwa, bungu, faire gola, bungu.
alors bungu base botoko bayebi ya petit botoko ayebi DG Polo ayebi po DG Polo be mona bandal donc bayebi mamwana en tout cas bo s'abonner na Congo Winner bo partager bo liker et pour ça la vraiment kitoko makasi donc avec impact na idéologie Elvis Info alem no makasi faire go là ou rien bisous bye. Que j'ai toléré, cela n'a pas suffi. Papa, Simba Siko. Yamana Moutoumé Fouana. Yamana Moutoumé Fouana. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.